Karine Mokonzi na mobali na ye bafete anniversaire na intimité bato moke. Mokili yango atuka ezali penza elengi. Ngai nalobaka kaka makambo yo nazali komona pe nazali koyoka. Mbote bapapa, bamama, bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko na kanisa soki bokei na page ya la mama bokomona video ezali ko circuler. Karine Mokonzi na tigre noir oyo ya ye mobali oyo ya ye fiancé bazalaki na ndaku ya Afilora na Duki Kapaya pe na quelques personnes. Wana babengaka ngo anniversaire moko ba fete yango na intimité parce que Afilora azana couple na ye. Tigre noir azali wana pe na couple na ye et puis quelques bateaux oyo baye ko compagnie bango. Ndenge moko bazalaki na champagne, Tigre noir ayaki pe na gâteau. En tout cas, Karine Mokonzi pe ayambi yango na bosembo. Bien sûr, na image Karine Mokonzi atie elongi ya mawa. Mengai papa Robo na moni elongi ya mawa ya Karine Mokonzi. Natali kaka. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Ngai pona yebake Karine Mokonzi aza na mawa. Ya liboso na koyebela yango wapi nelongi ya Karine Mokonzi te. Na koyeba yango soki yemoko akomi koloba. Me lokola nano alobi te, en tout cas moyen na yeba yango ezate. Tigre noir pe alobi eloko moko te. Nyonso bokomona o tigre noir akomaki ke ngai nalingaka yo te nazwaki yo kaka pona sokola pine na yoka bilengi. Mais non wana namoni yango tigre noir akomi na ye na Karine Mokonzi te. Pamba te namoni kombo ya Karine Mokonzi te. Pourquoi pas akomeli yango Paola Lopez? Ye moto alalele na lipeka. Pe ye mutu apopoli Karine Mokonzi. Ye mutu apopoli pe Pamela Shekola. D'avance kote kutu apopoli Pamela Shekola na zane sengo. Kote apopoli Karine Mokonzi na sepeli pe po ezali rando. Mende oyoyo tigre noir alobeli ezali nde alobeli moto mosusu ekokozala Paola Lopez. Mais pourquoi bino bokotia kombo Karine Mokonzi? Karine Mokonzi ya ye bolingo eza ye wana tigre noir. Tigre noir ye bolingo na ye eza ye wana Karine Mokonzi. Karine Mokonzi alobaki na bino pa alobaki na biso couple nini ezangaka matata te toyokaki yango. Mais Karine Mokonzi alobi na biso teke couple nini ekabwanaka te. Eloko nini esilaka te. Alobi eloko moko te. Karine Mokonzi pe na page na ye azali ko poste azako koma mama maison. Azali ko poste azali ko koma mobali oyoyo ex ba remplaçaka ye kaka na mobali. Mais la kisite azo komela kaka tigre noir po atie pe kombo te. La kisipete mama maison ezali ye parce que yazane pa ya Afilora. Pourquoi pas azoloba na Chichi Chibola mwasa mundele?
pourquoi pas aloba ata na majaki Nataché. Alors Karine Mokonzi yepe azolobela Tigre Noir te, Tigre Noir pe azolobela Karine Mokonzi te. Mais loko toyebi Tigre Noir azako souhaité Karine Mokonzi joyeux anniversaire. Amemi gâteau, amemi champagne pe ba fêter. Karine Mokonzi soki achelongi ya mawa elakisi te ke po baboyani. Ekoki pe kolakisa ebongaki ezala na kati ya château. Ekoki kolakisa bongo parce que Karine Mokonzi alobaki kaka libala nini matata ezangaka te. Yango wana kokotia elongi ya mawa pamba te matata eza kaka anniversaire wana ebongaki ezala na château. Yango atie mwa elongi ya mawa. Donc a divisé mawa ne sengo. Yango wana pour le moment ngai pona ngai Karine Mokonzi na Tigre Noir baza toujours en couple. Les 6 Karine Mokonzi pe alobi na ye eloko te. Tigre Noir ti siko pe alobi na ye eloko te. Ba oyo pe baza koloba bilobela misusu basukoli maboko balobi bazalaki na bango bandeko ya Tigre Noir te. Kuna pe na Verviers tomoni Mama Charlotte bisika aza kolela te. Etanke foboyeba yango tango Karine Mokonzi azali réellement na pasi. Karine Mokonzi azali réellement na likambo makasi na nzoto na ye. Muta liboso akomona pasi ezali Mama Charlotte. Alors tango Mama Charlotte akomona pasi na ndimite Karine Mokonzi oya boya kozonga Kisasa na première dame pona mama na ye atika mama na ye a souffrir pona ye na ndimi yango te. Karine Mokonzi akokanga bisaka akokende na Verviers pamba te awa na Verviers tofukameli yo ye awa na Verviers tofukameli yo ye kuna na kati ya Verviers nde eza makambo losambo. Alors lokwa na Verviers Mama Charlotte Tchombe aza kolela te. Elingi koloba Karine Mokonzi la baronne, autorité morale, Mama YouTube, icône vivante, azali bien. Azali bien na kati ya bien. Azali na esengo na kati ya esengo. Kaka nde bango mibale na Tigre Noir nde baza ko vivre bolingo na bango. Na sens moko, moko na sens au contraire, moko na sens unique, moko bazo tourner na rond-point. Mais ezakaka bolingo. Nyonso wana bolingo. Yabanani ya bango. Alors nga papa robo na lobaka kaka makambo na zako mona pe na zako yoka. Est-ce que nga na salini? Tigre Noir turo na pupolio rien. Nazolo bakaka oyo esengeli. Soki esengeli na pupula na pupoli. Mais soki esengeli na pupula te. Pourquoi na ko pupula? Moto yango moko ezako pela ezako kufa. Mokili yango en tout cas ezali penza elengi. Bon, ngai papa robo na soki sina ngai yawa. Botika la malamu et ciao. Bonjour, bonjour, Maman Olga Kabelo. Vraiment, thank you very much. Nzambe apambola yo. No nyonso zo sala vraiment oza moto malamu. Moto sa pesi ombongo, garde no pa confiance. Ti eloko kokoma nango pe kaka. Vraiment félicitations. Tala banda Belgique eti awa en Australie. Osunginga vraiment tokos. Pona zana suki mbena meki moya na mekate suki zana mutu suna fungoli suki mama bite kutekwe nde makambo Olga Kabelo oye batika yo kaka mususu azate original ezaka yo moko na kata Belgique tala ti Australia wa na Queensland de Townsville ndeko mwasi Nzambe apambola yo yango ano bandela kabiso mateya badoration. Bonjour fidèles internautes des TV. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya elengi ya komba
Congolaise TV. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV. Bonjour, bonsoir, ma abonné, ma fan, nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakanga Elengia Combat Congolais TV. Vraiment, na la zona, chez le Kitoko, ya boss JP Kiama, na ay boss ya ni abendaje. Donc dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss du boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengia Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, ma fan nyonso ya Elengia Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakanga Elengia Combat Congolais TV. Vraiment, na la zona, chez le Kitoko, ya boss na JP Kiama, na ay boss des boss ya ni abendaje. Donc dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te mbote belé na mon boss JP Kiama. Wana na kozangisa ote. Donc na ko lekate sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.